Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nazali Kolakisabino Kimote Mama B, ya batu ya kanambe na kanambe yemoko na ba médiocre na ye pour comprendre que bango balingaki mbokate. Lelo nakolobela makambo ya Shadari. Bomoni bino moko naza kotiela bino bomoni Shadari asalaki déclaration alobi que école gratuite ezalaki projet na bango. Président Félix Tshisekedi ayaki karako exécuter bango mutu babanda yango. Na lingi na epsana no Shadari omoni peuple congolais oyo bino bozalaki na kala asi afongwami miso. Peuple congolais azasu naïveté, peuple congolais donc akoki kozala susu zobate. Yo zali koloba ke projet ya école gratuite ezali projet na bino. Est-ce que école gratuite ezali projet? École gratuite ezali eloko ekomama na constitution. Donc soki bino bolingaki école eza gratuite mbele boza na projet ya kosala te mbele tango boyaki na bokonzi bokotisi makambo na mbala moko parce que tomoni Félix tango aye azalaki déjà koloba yango na ba projet na ye soki akomi président tango akomi na pouvoir ati yango parce que ezali projet te ezali eloko oyo ekomama na kati ya constitution bino pendant 18 ans oyo bovandi na pouvoir boyebaki ke école ezali gratuite ekomama na constitution. Bino Shadari Bobandoko Wele la po Kanambe na bino bo changer constitution pour à se représenter encore troisième fois mandat na yesa donc bino constitution na bino ezali pour na mandat na bino donc yo Shadari ozo kata sonité olobake école gratuite ezali projet na bino. Est-ce que ekoki kozala projet parce que ezali déjà na constitution so yo Kanambe président na bino ayaki na pouvoir alingai ko tiango mbala moko parce que comment maki na kata constitution mais bino constitution na bino ezalaki pour na ko changer ba mandat ya président na bino à se représenter lisusu. Shadari omoni yo malchance ozwa na Olive Lembake ko simbo na maboko azako tchao libabe bandoko yebate osali okeko voter dimanche ozolo ke lobinga lundi na kokoma président de la République mboka na biso. Shadari omoni ndenge nzamba confondre bino parce que bino boza bato libabe bino bolingi mboka te bozali ki wana ka pona ba intérêt personnel na bino mais Shadari boye ba bino na zo bate Shadari so penza yo zali congolais oyo penza olingi mboka na yo bozali kolanda Rwandais neti Kanambe lelo lo ba école gratuite bovanda 18 ans bosalela yango te ozolo ba école gratuite ezalaki projet na bino mais ozala na liboma na mutu na yo ozo comprendre makambo te. Biso président Félix Antoine Tshisekedi aye asali yango mbala moko projet ekokozala projet na binote et puis Shadari yozo kansa okoki koleka te parce que soki olekaki te donc il faut omituna libabe one witi wapi parce que yozalaki mutu ya Kanambe soki Kanambe azalaki na besoin que pouvoir onde bolbake o bakabela soki Félix Antoine Tshisekedi bapesa ye mais siko yozalaki mutu ya Kanambe pona nini oleka te mais Shadari yebara ke Kanambe ndenge na lobaka akozwa ma solo na mbunchu pe na dikosi kalate donc bino sikoyo tokotala bino place boko bimela parce que bino bozo kansa congolais donc azali neti donc zobaka kandenga kala ba mova bazali ko lobake baza osala donc bes na bango babake donc Kanambe akozonga na pouvoir ndeni Kanambe kutaka atakutu batikeli siko acha libaya akokokate parce que peuple congolais alamuki. Et puis donc tant bo ponaki bo salaki bo votaki na ba fayulu bo votaki ba loi na Sénat bo yebaki teke arozali sénateur à vie puis tozo banga ete Kanambe akocha libaya soka chi libaya akopola et puis Kanambe azaku na taya akocha libaya te parce que arozwa ma solo na mbunchu pe na dikos na ba kanda otoza na ngoya makambo yita ko lekana Kanambe aza mutu moko asa sambwe na yeko sambwa. Projet école gratuite bino bosali 18 ans bosala ngote soni na motema mabe na bino boko lobake projet wana ezali ya bino projet wana ezali bino est-ce que eloko wana ko za projet parce que ezali déjà mentionné ezali et komama na constitution soki président yé na pouvoir alingi asala ngo mbala moko ezako tu projet te boza kolobake projet wana ezali ya bino mais boza ta na sonité siko nazo lakisa bino pour peuple congolais botala motema mabe ya bato oyo bazalaki na Kanambe na bato nyonso tu bazalaki na sima Kanambe botala niveau d'étude na biso nazo lakisa bino universitaire na yebisi bino bien sûr que ezali te que mutu azo préparer bac universitaire
azo défendre thèse na ye boyoka ndenge azali koloba ekopesa bino mawa na kanda botala bino moko na bilili botala universitaire tolobi universitaire boka ye moko makambo azali koloba. Membres du jury, distingués invités, chercheurs les camarades, plusieurs personnes et nous avons aidé réalisation de cet travail et voilà pour leur représenter à notre profondeur et gratitude devant vous. Pour les chers nous, membres du jury, distingués invités, chercheurs les camarades, plusieurs personnes et nous avons aidé réalisation de cet travail et voilà pour leur représenter à notre profondeur et gratitude devant vous. Pour les chers nous, bino moko bolandi ezali teke o mwana ya secondaire ou yani universitaire botala siko soki école ezaki gratuite banda kala ba makambo boy ko zala te parce que ozomona ka azali na université mais azali na base te base et bon mamado parce que base bandaka na kati ya primaire maternelle primaire ozomata parce que so komi na université donc soko yeba ke loko te yeba yango na université te bo moni bino moko niveau d'étude ndenge ezali botala niveau universitaire mwana mwasi azali universitaire botala makambo azali koloba toyebi te soki ondika azosa théâtre mais azali na université bongo lelo bino bashada yo zofiatola mbanga na yo olobake projet wana ezalaki ya bino est-ce que makambo ya école gratuite ekoza la projet makambo école gratuite ekoza la projet te soki président aye na bokonzi azwi pouvoir atie yango mbala moko ndeki Félix Antoine Tshisekedi atie yango ezalaki projet te bino bosali 18 ans bosala ata yango te boloba lelo ke ezalaki projet na bino mais bozala ta na soni bozala ta na soni donc vraiment bozala ta na soni yango wana ke na 5 minutes avec César Ngadi to kotisi masolo oyo bato ya mitema mabe fo balanda mama kalanga na oyo émission représentée à la recherche de Dieu. Il faut luka nzambe ya solo parce que ba shadari donc ba mova bozali bato moko mitema mabe donc bolanda bino moko na bande annonce. Bien-aimé peuple de Dieu, ma sœur, mon frère, Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur soit béni, soit loué. Voilà, on est là, c'est Cléboa original. Notre Dieu est accepté sur Cléboa original pour parler de l'Éternel. Parce que les enfants de Dieu, nous sommes en train de se demander, de se poser beaucoup de questions. Qui nous a vendus? Qui nous a trahis? Oh, que Jésus revient bientôt. Moi, votre maman, voilà, le diable m'a utilisé pendant 19 ans. Et aujourd'hui, je suis une femme sauvée qui témoigne la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous avons notre émission intitulée « À la recherche de Dieu ». Dieu nous aime. Jésus-Christ est Seigneur. Mais le monde est sous l'emprise du diable. Notre Dieu nous a demandé, il a dit, mes enfants, le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais attention, le monde est sous l'emprise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point pour que les malins ne le touchent pas. Zambalingi biso. Bandeko boko landa boyoka. Nga mama na bino na parlaka 30 minutes et téléphone ouvert. Boyoka makambo ekoleka na kati ya monde surtout awa na kati ya diaspora. Boyoka ndenge monde eza ya kokufa. Bandeko babolingo Jésus-Christ est Seigneur. Bientôt émission na biso Zamba Pambola grand prêtre puisque andimi ko yamba Christ na kati ya Cléboa original. Tozo bande émission na biso bientôt na sengi karabino bana na Zambé Dieu fait grâce aux humbles. Boyoka. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. On cherche la délivrance partout dans le monde. L'imposition des mains, Basanzi Sabiso, Missouni, Bakoba, Magorodo, Maladi. Non, bien aimé. Biso Moroto Mitekaki, Toyoka Makamdeni Nezoleka. Nana Minga Kolobate Bilomo Boyoka, Boyoka, Nini O Zabo Lazo Salana Katia Bala Nanzambe, Nani Pirio. Nanzela kosala basuki kokata manzaka bande oboka nanzela ba camarade na kati ndako koyamba boyoka bande ko babolingo mingi ya kolobezalite boyoka makambo minene ndeko na bino César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi alande yango 3 mois lekelié alibi mama ifoli kambo batu bayoka ngona kati ya mukili ba yeba pour mutu soka yebi manœuvre diable ako
ye bande na ko tambola donc abanda ko tambola na keba keba yango na bande ko ba pire biso ba nyokoli biso nga mama na bino na ko sala mutu mabete sokaza pire ngaite. Que le Seigneur vous bénisse bientôt. Donc vous allez suivre notre émission intitulée À la recherche de Dieu. Mais thème nango ekozala comment le diable affecte, comment le diable détruit le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bye bye. Donc bino moko bolandi donc 2 semaines prochaines donc beaucoup landa émission oyo ya mama kalanga parce que déjà to préparer babilo konyo sur l'antaliza mingi ba témoignage pour botala makambele kaka na mukili oyo. Donc nazali lisusu koloba peuple congolais azasu peuple oyo kalate. Peuple congolais surtout ba soda oyo bazanga ki mai na kanko kolo bazui mai bazo se planète bana mike. Bonjour. Wapi yango? D'accord. On pressionne nous. C'est le début. Si. Ah. Ah, pesa mais. On s'est payé, hein? On s'est payé, hein? Bokanga. Basoda oyo babanda ko lia bien te donc basaleli bango donc na ba fonctionner place au bazali ko somba biloko moins cher. Ministre de la fonction publique. Déjà à part Bandaku, dans 2 semaines, toujours Bandaku, ça va supermarché va fonctionner. Pour la paix Mobimba. Va fonctionner, va rejoindre supermarché, va faire un moins cher. De l'heure, va faire la cité $50, va faire $30. Basoda bazali na ba hôpital te, basoda bazali na ba soins médicaux te, moyeba ko ne ko se faire soigner te, soda komi ko se faire soigner na famille ne Mobimba ofele. Soda donc azali ko la neti ndaku soki ezangati na ndaku on diga motelboma lelo papa lelo président Félix Tshisekedi atongeli bango azui bandaku o neti apoto ati na ba sous-officier za même pas ba officier mais ba sous-officier bongo yo lelo lobake penza ke congolais surtout soda aya ko vuilo balake aya ko voter kanambe. Nini yango? Nini? Ozo sepela nini? Ozo sepela nini? Pachama kisimamo. Nini? Salinga va bien, on aurait des Nani asali bien? Parti. Asali nini? Dambela ngai. Ndi maite na oza salaire basi sina musuliko. Zela, combien de mois bibi? Nasali 2 ans, na oza salaire te. Zela, osa ba jetoni. Babengi ngai ba kolenda nga. Alobi nini Zela? Abimbo na ngai bimi, salaire na nga mobimba. Abasi omo 180 nana. 180 oyo fata bio na basi siwa babasi nga lisusu. Mama la nganda mena. Wana wapi? Na hoje bank. Na ministère enseignement ça en sécopé. Nini? Na ça en sécopé. Fachi beton. Siko ino ozo sepela nini? Sasa male papa pardon na umeli banda kabina nzo imbongo na te. Mama na sala fele na zimbongo lelo. Yango ozo sauter we. Papa na sauter na lembi. Na lembi musalo yesili la tiki. Donc fachi beton. Yo kisale me banda. Mama na ngaye. Na yo boya nga voter fachi. Siko ko ndeni. Na boya ete na voter mwana mboka. Kani na voter ki arbendi na voter boy. Na makama dei fezala. Mama ndi makama bien. Sala na ngai bimi ndambe na ngai. Fati, papa mwana masina kwente. Kisale me bana lobi na tongo na na musala. Pas Cécile. Donc baba c'est bien mbongo ya solo. Baba c'est mbongo yango balobi mbona ngasala na bimi na 180 oya la kaki biso. Abakisi. Siko lobi na Fati ni. Papa aumela. Na bake subiza. Ata 30 ans. 32 ans mbute ne kata 42 ans. Mama la ngaye.
awa tozalaki on a bandal donc pépinière zaki na on a bandal donc ba maman maraîchère ba bando sala bandunda na bango allez donc kanambe na mwasi ne ba ye wana o ba mabele wana ba kotonga ba HLM donc ba habitation à loyer modéré mais et salamate salama ba ndako moko cher avant kota kuna il faut payer ça ba caution ba dollars so combien le soldat comme il y a bien fonctionnaire comme il y a bien sécurité sociale donc aux hommes que soda comme que se faire soigner donc kalaté et que comme pour na congolais nyoso bino bozo ko zong sa makamba kala aux hommes ndengi congolais comme ne sengo avec Félix Antoine Tshisekedi bazo tindete bozo sentir et sengo avenir Bokase zalaki ceux qui combien des années et zalaki impraticable bomo na ndengi siko ezongi congolais za ko mona makambe zali ko salma bino bozo beta masolo ya mutela bino kana bolo bake école gratuite ezali projet est-ce que école gratuite est cause à projet donc Shadag il est long na vandele ke yongona Shadag bino boza bato ali babe Shadag boko payer makambo oyo bosala na kanambe na bino kozwa masolo na mbuntu pe na dikosi et puis tokotala bino soki boko suka wapi donc lelo ezali ka poto telemela Shadag parce que ba zomona neti congolais aza congolais o akala congolais akala susu te congolais aza su naïveté congolais aza susu donc andimi su makambo buzoba te parce que azui présent oyo azomona ke akobongisa mboka donc na komi na suka ya émission ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc boyebika so na komi na suka na pesaka ba mbote na base où ils sont éparpillés partout dans le monde na bandara toujours na honorable indéboulonnable donc Ziko Mayele merci na nyoso to sala rapport na mboka na nyoso au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc na keikuna na kati ya Lille na biseki bino mwana mwasi oyo donc jeune fille a botama awa akola awa elle n'a rien à voir na mboka na biso mais à part que ba parents na ye bazali ba congolais de souche ngana ye mwana wana botama awa mais azali na amour ya mboka na ye ya ba papa na ye alobi ke faut ye que même ko vivre kuna alobi ke mindele balingi biso te mais abotama awa donc c'est la petite Nacha Lukombo donc na Lille à travers ye nazo opesa ba jeune nyo surtout bazolanda 5 minutes à travers Nacha Lukombo ba mbote ebele donc na kina kati ya Tunisie pona opesa staff munene zali na kati ya Tunisie Guilhem Massa Vanessa Masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment merci na fidélité na bino vraiment ezali esengo mingi ko mona batunyo surtout bazali kolanda 5 minutes partout dans le monde donc na yena kati son donc pona opesa Brice Mpiana ya za pesa Massa ya Doudou Swami Doudoulé banda donc Diego Kao donc bakola place moko tilelo amitié zakaka makasi donc ceux qui na moni Brice Mpiana na moni na solo na bangwa politique Mathilde Kenya ba mbote belé parce que yaza na amour ya mboka na ye parce que azo salela awa politique na kati ya France mais à bossa na kamboka na été donc vraiment nazali ko féliciter mingi na patriotisme oyo azali nango parce que bato mususu soki bakomo sala na mindele politique ou bien na compagnie akomi ko yina ba ndeko na ye ba congolais mais pour na Mathilde Kenya c'est pas pareil donc merci beaucoup na fidélité pe bazali mi landimi nene ya 5 minutes avec César Ngadi siko na kena kati ya Liège pour na repesa Mogi Kinkela bambote bele wana za petit frère propre donc vraiment bon courage Mogi Kinkela banda tokuta na dernièrement mais tokozongelo susu na kati ya Liège kuna pour na rotala donc na resuksa na kati ya Bruxelles pour na repesa Lolo Munongo bambote bele donc merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc sur ce je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko zoye, il faut zoa ma solo, Nambuntu, tonadikos. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. Oh, ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. Oh, parti AA eza na kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. Ochi na poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso nyongo zo même biso wana 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.